miseli biso papa na biso gbagolo kwa puku na lidusu na moni papa lobe lokote soki moi séisme muke salami na Italie a telemi abandi koloba soki moi loko muke salami na Belgique ou na France a telemi alobi pona ni biso te bo mituni na question wana te pona kolande loko yo yebite hein avant ola ki tata ya moninga balo oluti koloba awa ke église ya ki charité la charité bien ordonnée commence par soi-même avant la tata bolimbi simuke avant la tata ya moninga il faut ola ki sana ya yo moko avant la ta mama ya moninga il faut la ta no mama na yo moko do ba belé na yo ba koko na biso ba bwaka biso te ba sedaki biso mais le quand j'avais 59 ba zongaki pona oya obundela biso na kanisi congolais moko te atelemaki po abunde tumba wana au moins ba marti bazanga te mais congolais abundaki tumba wana te po azalaki na munduki te azalaki na bombe te azalaki na eloko te ba chérubin o bayaka wana soki yo yebi histoire wana malamu bien ko betela bandeko na esika oyo lobi makambo Kongo ko betela batu makambo ya bandabi kodoloso ngana yebi noko anani toni zongisa biso na nzela na likambo ya Kongo tika komema biso na biloko wana zonga wana eza exemple na bango ya bango soki ba violaki bana ya ba Rwandais to ba violaki ba Israélien ba nani o ba yela biso makambo ya pédophilie soki christianisme te yela biso pédophilie yo kanti pédophilie bandi leonde to zo mona ba lesbienne to ba pédé na kisasa e banda kala atangu mindele bayaka ne loko wana. Alors, et l'oko biso to lukas ko faut to longo l'esprit wana ya pédophilie to zonga na bobiso faut to tambola na respect ya nzambe ndenge atinda biso to zala soki to tele lokola bambwa biso kutu to za désorganiser koleka bambwa pona nini bambwa na kibombwa na bango jamais akosala bolingo na mwasi kaka boye loko kosakana akozela soki alingia bota nde aluki mwasi soki alingi abota te ata mwasi abimeli ndeni na osala eloko te hein banyama kutu bien ke biso bato alors yo za ko encourager biloko ememi biso na ki pédophilie ememi ki lesbienne soko okena ba couvent omona ba lesbienne soko okena na christianisme omonika biloko wana nyoso alors yo ozongisa biso na nini banani bayeli biso pédophilie religion to si sanan oyo bongo to ya na enseignement sima pona yebisa yo quand est-ce que to bandaki kotanga na kati ya Afrique to bandaki na mbula nini na Afrique bastopaki biso mbula nini banani bato liboso ba comment pona nini ba bloka biso pona nini ba permetaki biso te to évoluer parce que la première reine ya royaume Congo qui est Nzinga a sa l'écriture oyo za nati Congo pona nini to stopaki yango na 1491 pour la nuit de banda classe en 1910 ou 12 comme ça. Et ça qui juste pour l'intérêt na bango après division Afrique pour la première balkanisation. Bakati Afrique na conférence à Berlin après ba yeko ndenge ya ko se communiquer zagité parce que to zagi sous esclavité ba yé na stratégie soi-disant civilisation ba yé na langue na bango ba bandi classe en 1910. Et ça qui juste pour l'intérêt na bango. Ce qui classe lelo et koufi. Classe et koufi parce que, et si bazu ba besoin na bango, ba fabriquer pe ba zabouan na mike, ou ba rolobe la bango, afin que, mission na bango continue bo souffrir, ba bomi classe. Groupe à bateau aussi ba préparer qui ba bando tourner ka na bateau wana. Et ça rare de cas, au mona mwana ya pauvre, mwana oyo mama na zalai ko sala bilanga, ako ma ministre. Non. Au mona kaka mwana ya boya komi boye. Au mwana bongo a komi président. Au moins, moi, Mobutu a commis président. Jamais au moins, moi, Mugazaï na mabele. Hein? Ce que l'on dit, Nangaï Kanambe. Kanambe, famille, na Kagame. Bazan, balien. Hein? Tout la généalogie, na bango. Au moins, zongi sabiso na likamu na biso ya mabele, tije ya kitoko ye nango. Papa, zongi sabiso tika na makambo ba Israël wana. Tozo perdre temps. Bango moku na Palestine, bayoka na kate. Bango moku na banoko na bango se na baniko tangelo. Bato ba yiba eloko wana so total Espagne eza na kati ya bana 12 tribus Israël eza Ruben yango Espagne Simeon yango France Lévi yango Suisse Juda yango Israël Dan yango Danemark so na keyo omona bango tout ndenge basali Union européenne na 12 na biloko ba yibaki eza histoire na biso te to bwaka betela biso lisolo ya Congo kitoko ndenge génocide yo salema
pesa biso idée plan nini oyo tokoki kosala po lobi tozala bien. C'est ça le problème. Nazongi maloba mato. Merci wana ezalaki ndeko mbala nkomi. Ona baoba éviter que nkomi signifie le kofi. Le kofi donc awa d'avance za pour les cas on a été le kofi à lion, le kofi à léopard. Voilà déjà ndeko boiko sentir que moto ebandi kopela awa. Na banza ndeko mbala na kopesa ndeko odompe maloba parce yepe asenga maloba po na échapper na idée note avant de répondre na revoir un peu rapidement les cambodgi koloba awa. Il faut qu'on comprendre que Hollanda qui introduction très bien kaka ndio uza kosala samba poti ndika émission ekene na côté yoza makasi kuna. Mais na banza c'est clair que nga awa na émission oyo na défendre même pas la religion chrétienne au Congo na défendre peut atamuke na makambo etali koma ba religion na biso eyai kokotela na Congo to eyai kosala nini te to eza wapi na point ote je ne défends rien même pe mukanda lamentation on atangeli to place to telemeli oyo komaka Jérémie yo po utikotana so ba verset biblique sur Jérémie okoya komona ete nzambe azape ko défendre ba prêtre ba pasteur oya ya Israël pété. Mais maman ni kamozali koleka awa eza na mukanda ya nzambe na lamentation eza la oyo ngana zali kolobela concernant la religion au Congo biso nyonso toza koluka désordre ezali wapi eto kangi ete religion ekuta na désordre mais soko ni to kumba ona culture qui eza ko yato na lobela ko peja na ba merce même pe merce na biso na Congo eza pe na ba polémique na eza pe na batata na par exemple olobiete la religion chrétienne mtekoto qui pédophilie ou précisément qui lesbienne pas tellement parce que na culture na biso par exemple ba Congo on va découvrir était moi si même si vous avez une vierge soko liko bala poke na libala na yo okoyoka ete na mita suka kende e pa tata mwasi na yo to mama moko blaza expert a préparer yo pona libala pona mbeto pona chambre ba makama boye. Il y a combien de filles oyo bakenda na batata mwasi na bango na mama XY mama ya courage la quartier pas préparer comment bazala kana mbeto na mobale et puis basala ki lesbienne diozo kanza esale makake yaka lala wana sala ABCD po ba bana mkibala na ba émission oyo to yo kota ba détail te ba me ba la kisa bango penza comment pour satisfaire mobali et dans l'ande ta bango mo pe la kisa bango comment pour satisfaire ba na wana mobali. Donc ce sont des choses où tu ne peux pas tellement connaître la religion chrétienne ou ya biso la tosi marabibe que biso to kosaki ba biloko ba lesbienne oyo ya mwana ngana toucher moralité totale et tu es obligé de revoir un peu ba formule nyonso oyo e baby poto oyo utiliser poto tombo la culture na biso to tombo la Congo na biso na zatu na koloba kama Congo na déviété mais on a zongela en attendant pour monopoliser la parole de Nembimo boza koloba ngo a monopoliser parole na pesa ndeko odope mutasenga ki attaquer ba makamususu oyo uta ko bisala ndeko odo na pesa interne. Merci papa Zambwana merci pena ndeko mbala nazolanda ndenge lisoyezo kene kitoko menga na loba boy. Moi je pense que problème au papa l'impressario ya za koloba ezali plus likambo ya kosala comment na koloba ya kozwa histoire moko similaire par rapport ya mboka na biso et en plus à développer yango. Je pense que papa mbala alingi akotsa biso mingi na bokoko azoko take mingi systématiquement et un peu na moi sagesse pour na ameka kwa foncer biso na bokoko. Mais ngana lobelo moko omoni papa mbala mutu na mutazana na foi na ye par rapport à la religion ou ya lingi. Mais papa Zambwana tant que lobela yango je pense que la olinga oza un peu ouvert ou oza un peu comment dirais-je les mots m'échappent oza un peu souple ya kolobela ka mingi penza te biso ba chrétien parce que tant tota mamambo quand yo parler na ba chrétien il y a le christianisme mais pourtant le biko pa na biso pa ya bato mususu net biso a pays mo laïque ba musulman bazali bata ba religion ebele bazali ba mona ka net o écarter bango na lobite que par rapport ndenge ya iso zo beta mais et ça ezala pe bien te na bato bazana nini mususu ya omoni mutu so koza na foi moko na yote akokota bani kozongisa yo
pour okota na nzela moko pour bomeka ko partager même avis. Non baboy, je pense que Bible est un gros exemple la Bible. Ndenga na début na lobaki. Okoki ko exemple même comme na réalité. Ce qui comme na réalité ya likambo toza ko loba. Etali sous chrétien, etali sous musulman, etali sous mutu kimbangi c'était mutu abudu ya Congo boy na boy. Il faut parler na solo to bengi mabeli na biso ya Congo. Pays onzamba pesi biso. Mais yale loko moko ongana na lobo. Moni papa mbala nde totangaka roman. Otanga roman ou bien otangi ba livre mususu. Ko apprendre ou bien au découvrir histoire moko ko zala ndenge moko na situation mutu musu aza ko vivre. Yango na ndenge totangela la Bible. Tango tangi Bible moni ki bana Israël lobo isalamaki même histoire yango a peu près osama na Congo et ko beta histoire wana et ozonga ba exemple pour ofungola un peu comment ofungola un peu thème na yo ndenge ozolobelango. Donc c'est pas du tout mal. Ngana lina contredire na des choses. Première et l'autre encore contredire ezali kolobaka teke na lobite ko lobaka te mais na lina faire comprendre que kolobaka teke pédophilie mundele nde muta memiango. Parce que na kati ya mutu mabena malamu ezalaka. Et l'autre tout mutu amekarango. Ngaso na tunyo oyebi komba premier mundele oya bimana kobo moko dona congolais moko ya kobo ya mubali pesanga kombo na ye ozana preuve pona baki mundele mtamema iloko wana ya pédophilie bia ko mubali na mubali abimi na ye so na bi pesanga kombo premier mundele oyo yebi ou bien livre yo tanga bachi kombo na ye mutali boso a découvrir penande babuma na mubali ozana ngote ebi ko baki mabenyo sozaka tiki mundele muto ayaka nango parce que moni belo mo biso to comprendre raté na kata thème ya kolobaki to parler mingi bango baba tumabe basala pona ninga biso mais bana tozo bota na bamboka oyo na mona te koko moko boya congolais ou congolaise azala basala bane belé avandi kuna na classe alozi mwana na yo otindie et pourtant ke pa mondele formation mwana zo zwa azala na aja muketi na likolo mozo formation mindele ti so tant biso tozo nga to bima na l'histoire wana tato to zuma mke histoire Israël ko simbate il faut ko yeba ko uta wapi bokoko na esala gini histoire mboka na esala gini siko histoire ni bino pesa na bana mwana ke ina classe azwa na histoire ya mboko ke ya Congo tanto ya pe na ndaku boye papa atika ovansa mwata pese histoire pe nande batanga na classe o mwate ke bino nde mutu boko tsa bambriema ya danger parce que bana nde bana maturité moi mindele bana éducation ya mindele nyonso bazo ezali ya ba mindele bokoko eza kutu ya ko boma mana mboko na niveau moi impossible mais tozoya polito zona bana onan ba baby te biso tozongisa bango na histoire ya mboka mais biso bata liboso to komeli tozoya ko pesa leçon na bato esi ba komelaka ke non Bible ne membi non eloko boye basali bazambwa na mike bazambwa na ba ko lobela mundele po tala to tika babiloko wana les problèmes ezali simple eza clair soki tozui na ba foi na biso tozui exemple ya Bible to ko bino to pesi réalité bino pe batabokoko to bomana te po na kana kata temo to bomana te so moni ke bapanza mona oloba lo moko ezali libanda boyo la biso pouvoir oya bino boyo bolobi ke pouvoir na biso ezali nzambe na biso kombo na ye ou bien kingandi ou bien nzambe biso kombo na ye akaida nzambe so akaida asalaka boy parce que biso tolinga mingi tant tolobe mama mboka tolinga mingi na nzamba bokoko na nzambe ya bato ya biso otondimela mindele ba ofrene biso tolinga nzambe oyo azaka nzambe ya amakasi asala nana c'est ça le problème to bomana point donc nazongi na thème nanga na thème na biso ya kolobake papa Zambwana azako développer bien to embrouiller été na likambo to nto ambuye mais plus to sengi na yo papa Zambwana vanda biso na réalité ya histoire ya Congo parce que tango zoloba o bana ya nani bakendaki na mboka yaka loba biso to yeko vanda na poto te Congo bato baye vanda na poto te vous comprenez ana poto soko violer ba okanga yo so bakangi obeta prison mais na Congo ya li bato avandi sur place baye ko kote la bango histoire ya ko kende vers na ya ko ya ils a des choses na ya oyoya donc ça veut dire soki na biyaka do yum to yi so ngana binga na ya c'est ki ngam na sali mouvement vers yo donc Congo ba côté li biso ba violer biso yango